Israël, peuple de Sion, peuple Israël, peuple de Sion, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Torozalaka kana 3 jours de prière, il y a repentance sincère. 3 jours de prière, il y a repentance sincère. Ezali par rapport ya makambo o nzamba atalisaki nga. Namoni bato ebele kolela, me bato wana to baolela bamilengelaki te ke liwa ekoki koya, bamilengelaki te, bamibongisaki te ke kufa ekoki koya, me liwa eye ekamati bango briske. Toaka na 3 jours ya repentance sincère. 3 jours wana nga na tie na nga jeune te. Soki oza na jeune, omikotisi na jeune na kati ya profondeur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Tozomi kotisa na 3 jours ya repentance sincère pona koluka elongi ya Nzambe oyo. Na bengi bino botala ba video oyo na kotia pe image te. Ezali pona komilengele, pona ni tozomilengele. To milengela parce que tangu toyebi te. Bino botala ba video mingi o eza na elongi nanga, me ba video nazotia sa elongi nanga eza ba video ya prière. Oyo kopesa bino bomoi. To mususu prière na aza nanga na posa te siko na sambelaka, to musu kingo ekei mupanzi, to musu na tombwa misuki ndenge nini, to musu ndenge nini, e pesa Nzambe lokumu te. Ozomona. Yango moni un moment donné, na linga nanga na o prier, nazala concentré parce que naebi na kati ya profondeur ne molimo mosa tongo osimbanga naza à l'aise. Mais na kati ya video na prière na video na mona un mususu okozala déconcentré parce que ebi batu ba otalo ndongo osambela. Mais to naebi ke na tie na nga video image ezate, naebi boza concentré bo olanda. Yango mo na sengi bino grâce, na sengi bino na nkombo ya Yesu ya Nzambe ya ngolu, Nzambe ya grâce, ke na 3 jours oyo ba video kozala o émission boko komona Sœur Rebecca, mais o ya prière ya repentance boko mona Sœur Rebecca te poanine. Sœur Rebecca za posa ke bozala bomi kotisa penda na profondeur bolanda ba video wana. Pardon naza na posa tozonga na kati ya repentance sincère, biso nyonso toluka Nzambe na kati ya profondeur, na kati ya confession. Masumu o biso toyebi te eyaka masumu to tobotami to tozokola muta batache china ye oke kokwesa china ye, muta batache supu na biloko alingali yo sopi wana yaka ba masumu toyebi te. Me o ngai na bino toyebi malamu eza masumu kotanga na kombo, eza masumu kosalela confession. Yango moni tozo kenenga na bino na 3 jours ya prière ya repentance sincère. Donc vidéo na kotia ta musu video moko na totangi yango tokotala mpe na midi, tokotala mpe na poko pe tokoko répéta kango po esunga biso na kati na repentance sincère. Po maloba ona loba na cinéma wana repentance sincère wana makambo susu na mona pe na loko angate mutu na lobango. Mais na lisungia Saint-Esprit de le paraclet dispensation suka asalanga grâce wana ngolu ya koloba nyonso wana na lobi. Ba video nga na sala kananga mo pe na landaka na talaka. Eza makambo ebimaka wana eza makambo ya sika nga pe na yebi te. Mais loko na liboso na bino na tie molimo mosantu liboso pe molimo mosantu ayebi ke nga naza liboso na bino yenda koti pe abimisi makambo sika o nga pe na eko attraper après po esunga ngai libota na kolo. Tango eza lisute. Tango ezate to milengele na otia ba video awa comme ça esunga biso to banda. Ya des mamas balandi ba video wana balobi mama tiela biso ko to prière avant parce que ceux qui tolobi ba programme boso makambo ko ilelo biso to zui chance ko se repentir te ezali passe pe mawa moi que ko wumi sa ko to biso te tiela biso ba video biso to se repentir to milengele mama masumu o biso to sala Nzambe toza conscient na yango pe kotambola na mobeko na Nzambe yango ya motuya. Mais soki oyebi otosaka kotambola na crainte ya Nzambe te, Nzambe azana biso te. Na otanga liloba na Nzambe, Nzamba oloba ni na Jérémie, na oti kochango pe na prière. Nzamba Israël oloba nini? Alobi na Jérémie 1. Jérémie 1. Bolinga na répéter verset non? Jérémie 1. Na tchebo na chine. Jérémie 1. Donc, totangi na verset 2. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Likolo yoka mabele fungola matoi. Yawe moto azali koloba.
na bokolaki bana basi bakomi ba mikolo, na bokolaki bana basi bakomi mikolo, pe tala batombokeli ngai. Ngombe ayebaka kolo na yango, pe punda ayebaka moto oyo apesaka yango bilei. Kasi ekolo ya Israel eyebi ngai te. Bato na ngai bazali koyeba eloko te. Abi na chebo lobo bo na tina na epukwa na chebo. Ayebi ngai te. Totangi kaka na 1 na sote na etanga na 20. Kasi soki boboyi, soki bozali kaka kotomboka, bokokufa na bitumba. Ngai Yawe moto nalobi boyi. Soki oyebi ete totangi na Romain zoloba nini? Romain zoloba nini? Tuchana Biblia kuna moko. Yesu yokelanga mawa. Yesu yokelanga mwana o mawa. Tochebo na chi na nalobi. Yesu yokelanga mawa. Totangi Romain pona kimi bana na bino bana salon. Totangi Romain 10. Soki oyebi nzambe te tatola na ngai. Romain 19. Yawe azali kolo, pamba te nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema pe loba yango polele, na miso ya bato bongo okobika. Nzambe ya bosantu, nzambe ya Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Azana posa toyeba ye metoyebi ete. Yo lobanga na yebi nzambe nanga. Mais soko otambola na kubanga nzambe te oyebi ete. Parce que Bible lobi le bandele ezalaki liloba ezalaki na nzambe liloba eza nzambe. Soki yo zotosa liloba te o eza nzambe oyebi e place nini. Azana raison koloba na Jérémie 1 de verset 1 à 2 et 2 à 3 ke biso toyebi ete. Même punda yebi nzambe na ye me biso toyebi ete. Ya motu ya ezali to banga kaka nzambe ya bosantu. Yango wana osenga bino ba video tokutia to sala repentance wana malamu pe to luka tozwa marche sika na Jésus to luka kubanga ye. Na yebi ke nzamba lola nzamba bosantu azana bino pe azobatela bino azobomba bino aza bolingo nda révéler biso ba révélation o avant makambo ekoma ba guerre ekoma bitumba oya avant to kende to sala porter na bitumba wana nzamba accordé biso chance sika ya ko se repentir. Alors ba vidéo na kotia ta eza na image na ngate botala ngo wana eza na lisungia molimo mosat poto za la concentrer to sambe ya malamu tika nzamba bo santu apambola bino tozo tiara ba vidéo so moni vidéo eza na ya image na ngeza te kutu botala parce que kuna ndeza makambu kutu isusu ya bien oyo totiela rabino na laksa pe msusu ndeni okope ko sambela na laksa pe ndeni msusu ko sala repentance ndeni ko bele ya makila na Yesu. En tout cas, bo partage rapé vidéo, bo emaka pe ko sunga biso musala nzambe ekende malamu. Tika nzamba Israël apambola bino nga na okoba ko saba vidéo o eza na image te po esunga bino. Je vous aime beaucoup. Bye.